Alors Mishka, boti vraiment à Abidjan, mais ndenge toyoki, ndenge ba fuite d'informations zoya, bosali piaka donc et simbité ba tcheki bino concert jour moko na banaza na banaza ba kibrak ba ngonyo soana. Ba bi concert ya Latimota esali piaka na Abidjan. Ata ba baksaki na maître Gims, ata ba baksaki na banani biso zonga to sara makambo to sali ya danger wa. Maître Gims bayebi na ba frère Mai Kalamai obi po na ke kuna po un autre monde dans la musique religieuse na biso hein. Non, c'est aussi une musique comme musique religieuse, toute la musique à part Bino, banane on a bien besoin que nous batons avec non, à OP, à Betaka OP, oui. Ngana kina tuna jusqu'au na vandi place moro batwa tuna nga batu ni biso emoro. Oko imaginer emoro. Aneni na kufa. Zana bisa yo. Et là, c'est plus important ça muto za maile na vie muto. Obano loba boya pro bungezo bateko bungi. Hein? Nani mwaka ote chariot pena donc ah oui ça non ka chariot chariot obe rappelé ngani il rappelé ngami c'est mon maman na congolais en tout cas toi somo mon maman le plus important la vie à moto ezalaka base moi base ezala obi artiste moko yo ba rola ndepe na batu mususu ya libanda hein maman bakar so abi muto na ndenge vient so papa Chiralo baka charroi automobile charioté chariot za ba chariot ni o meme na ba porter meme na plan na zanda bagafa bongo yango moni soko za bongo tina mwana yo oye ko laisser français ma bebongo ti o comme c'est muta soni na venir ce n'est pas bon ko wela ko loba sans ko contrôler affaire à des photos nous avons affaire à des photos le ba lâche comme ba photo na lobino que le président de tous les lâches l'homme le plus lâche du Congo yo yebi tambolo ma voiture moninga. Le fameux lâche, les familles bonobo, les familles lâches, yé, par exemple. Maman, pas matin, maman. Matin, maman, vani pemi. Bakulu na bakoti na école, babimisi ba mbeli ba nini. Mbangu bana classe bazo kima. Balobi eza film à Winchester, ou bien. Eza film à Winchester ou bien eza mambo ya chiki. Au moins conception est là. Tant au sala, au concevoir et l'eau. Thème yanini, il faut concordance ces armes en musique. So concordance ces atégos à mourir déjà. Loin des écoles à Wingeti. École à Wingeti, non, école à Wingeti. École à Wingeti, bah, il m'a envoyé. Bah, il vient à école à Wingeti, bah, il m'a envoyé. Hein? Sam, bien vite, bah, il m'a envoyé. Oh, Wingeti, bon temps. Fabricat de Singaki, il fallait pas pardon. Quoi, Céline? À Céline. À Sageni. Est-ce que Ezana Batou Oyo, il faut passer à hériter pardon? Est-ce que Ezana Batou Oyo vraiment hériter, il faut qu'il y ait vraiment un pardon? Le fameux lâche, Bakangaye, Namamba, Soni Sarafo, Kamo, Mamba, courant panaye. Mamba, courant, qui ne câble tout ça, bou, mal bouche, a fini avocat, juillet, a china Njili, n'a pas qu'Anjili. Jour à Bimaraï, continue à répondre à Nigoloba. Afanda vraiment la carte à Ouasson, vraiment la carte à Nda. Afanda la carte à Nda. Mais ils ont sait pas bien y a pour Afanda vraiment héritier Nda. Boyo mon nom est pas. Je dis point. Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, benga merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, pona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merve ba solution. Mokonzi ya banzete azawana na Suisse, obenga ye na banimero eza affiché. Merve ba solution, batika yo. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris.
Il est situé sur l'avenue Kassavobo, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur le Merci Telinga Congo avec un bon tonton Sam Kazadi. Le nécessaire, vous me suivez de la France, de la Belgique, de Londres, de l'Afrique du Sud. Donc merci, un grand merci à mon boss, Abed Achour, Rotana Hotel, Eric Mandala, le président des ignorants, sans oublier vraiment Jomo Kenji, vraiment Nakata Jobu. P. Alain Dalama, le ministre Alain Dalama. Merci P. à la grande dame Santa Capendo, sans oublier Christelle du Turban, vraiment. Moi, ça qui togo avec crème nagou. Je suis dans la Timouata, je reçois le chef Mishka avec Yeto Beta Masolo parce que Azan a droit de réponse au choix ça dans l'émission où il est qui récemment. Donc, Broyoka Mishka, le chef, Oyo, Aouti vraiment na Abidjan, Baye Sekoya, P, 5e vitesse générique Yawata et Bimi Lelo. Donc, beaucoup de déjà beau télécharger, Isa Ebele. Donc, merci P, Mbote Mingi, na Tressim Belenga. Nakata Paris, merci na l'homme fort, très fort, Roger Kalalapé, Élisée Madiam, Nakata Bissel, Sam Kazadi Abino, Nalinga Abino Makasi, Popo Zalra bien, un bon tonton sur les loza, Akendaka partout, Akendana orchestre, Yaonde Sala, Akendou Airbobo, Batumsusu, Balingangate. Yaon j'appelle Mishka, vraiment, il arrive. Le chef Mishka, vraiment la Pessimbote, héritier Watanabe, Motonatembe, félicitations à générique Ponga. Déjà. Bonjour Chief. Sam. Bon retour au pays. Merci beaucoup. Donc tout ça déjà. Orchestre Banango ya lelo basimbi makambo, orchestre za makambo lelo. La team wata cause nostra Totorina. Le magma la pulga. Fuego. Mutu asimbi na makambo l'héritier de la musique africaine. Oui, tu peux prouver aussi que pour tout le monde qui est second à ma preuve. Oui, donc voilà quoi, tout va bien. Plaisir. En tout cas, merci Mingina, vraiment le juron, l'homme fort, mon partenaire, mon sponsor, JR Mande, na Pokémon, place, vraiment tu es encore là. Moi je chicha bien, moi champagne, tout ça. Alors, Mishka, Bouti vraiment à Abidjan, mais Ndengi Toyoki, Ndengi ba fuite d'informations, Zoya, Bossalim Piaka, donc, et Simbité, Batiaki Bino. Concert jour moko na banaza na banaza ba kibrak bangunyo soana babi concert ya Latimouata esalim piaka na Abidjan ataba baksaki na maître Gims ataba baksaki na banani biso zonga to sara makambo to sali ya danger wana maître Gims na biso ke biso to uti na Abidjan ba ivoirien ba moureux ya rumba comprendre. Bato tangi des gens ba beta rumba ti ba musique na bango ba beta ka ba musique na bango wana o bango ba beta ka ba ki na bato na bango ya musique na ba beta ka biso le roi ba mourir rumba ba tellement ébélé et on to ça même tout ça pour ton information bon o uti ko loba mambo yo tangi gérant partenaire na yo mais autant gérant partenaire na ote sans pour autant vina biso Georges Kochi coup de gaz les professeurs des universités. Sans pour autant mettre quasi son éminence, le péché mignon. Sans pour autant BG. Maître Tété Kabo. Té na lobby boui. Ah, ton a Pokémon. Maître Tété Kabo Kabo, ya za mettre fina biso. Mais maman ça n'a pas blaze au chudi. Faut tant à bango. Donnez-nous le babou. Pour votre information. Le tout premier concert Tobetaki, on a Tokenagi n'a contrat à 2 concerts officiels. Tant au Komikuna, il y avait un concert au Baksami, au Ezagi privé. Au Tobetaki chez la femme la plus influente, c'est à Côte d'Ivoire. Hein? La personne de Janine Thiagou.
Souka. Ezalaki privé. Souka. Wana ezalaki bato bayi wana bato moko boye na biso ke fozara wata fozala cause non ça pour mamba bongela yo. Le tout premier concert au Betaki n'a parlé des congrès. Parlé des congrès à Hôtel Ivoire. Déjà, ils ont milliers de moroboué. Salouane il y a 1500 places. Salouane au Betaki. Na seba tchaki ba table. Billets, coût. Il y a kokota na nous le il y a 500 000 francs CFA, je le répète. 500 000 francs CFA. Ça valait à combien de dollars? 50 000 T. 500 000 francs CFA, c'est à peu près 1000 euros. Concert, tout le monde a foutu à 1000 euros. Yoga maman lobano. La table. Table moro il y a 10 personnes. Donc la table, ils ont coûté au moins 7500 euros la table. Mais il y avait 54 tables. Et puis le concert était à guichet fermé. C'est ça le problème. Quand vous parlez des pleins, mais sur Babi, concert à guichet fermé, cela veut dire quoi? Babi et ses missiles, tous les deux concerts étaient à guichet fermé. Tous les deux. Le deuxième, Tobeti n'a parlé de la culture. Il a parlé de la culture, et Kotara, 3500 personnes. Bissototé qui 3800 billets, guichet fermé. Nambu les obeta batu bafandi baroyo kabako bina baotala babo se déplacer. Et parler de la culture Tobeti wana, pour ton information, au moins les musiciens congolais belé bagenda robeta na Abidjan. Après robeta na Abidjan baya awawa bakosa batu que Côte d'Ivoire kuna biso Côte d'Ivoire dans tete nzokande ba ivoirien balingana bango rumba bana mo ba moura rumba. Balela na bango rumba fort. Mais c'est congolais pas kinda kuna beta PC ben beta pe rumba. On a zo so ngana ubandela likambo na kuti pina ke mbalo belaka frère Mike la Mike kuna azana succès. Parce que bato akena beta kuna ko mo sabato ndi biso beta na Abidjan donc de kuna bato mususu baye bato baroyate. Esprit mabe. Surtout na bato ba omona mutu moko yemo azolo babi. Ngabo changa sous niveau ba congolais. Ça la discussion congolais bo changa niveau congolais pendant que tu es congolais. OK. Bo changa niveau ba congolais. Mais yemo so ole la hote. Tant to ken na ba est-ce que ba beng sa biso est-ce que ba pesa ba trophée? Ba sous gouvernement ba congolais ba soutenir biso te, ba so voter te ba occuper te. Mais yo moko lobby ke ba comparer ba congolais te. Yo moko zongi c'est ce qu'on appelle c'est faire de l'amalgame. Hein? Moni mutu ozo comprendre mambozo o lukatena o salati mambozo kokanati. Ça dit yo moko lobby ba votaka yo te, yo moko lobby ba comparer na ba congolais te. Voilà. Kuna ba congolais ba na ba on a succès basé belé. Ke bokepe na Côte d'Ivoire bobeti batu baé. Mais on parler de la culture tobetaki. Parler de la culture wana batu belé ba beta na bango kuna ba kinako beta na parking. Ba preuve ozanga ba image. Ba beta na parking. Ya parler de la culture. Ba beta na kata libulu te. Biso boli pena na kata libulu mama na ndule na biso ke ezali na impeccable. Ozomo amnaki ba ivoirien ba yebi banzembu ba yebi biso. Ngana sutuka pena ke jomo robo ya yeti na hotel. Mishkangandu, c'est toi. Azo si mangati bonga, azo si manga boenini. Ah bien, naondi mate. C'est toi, il s'appelle Ngati Konate. Il s'est présenté à Salenga tout cadeau à Soma Blo Moro ya bango ya ba ivoirien aya kotiki la ma. Mishka, ta place uza, ta mba ki no ba misien mingi ba ibangote. À part bino la timo wata héritier wata. Ba misien nini ko vraiment. Misien ba yebi bangote tete. Na bi ba yebi kutu ba misien mingi. Ba yebi na ba frère Mike la mai. Obi po na ke kuna po un autre monde dans la musique religieuse na biso hein. Ah non, c'est aussi une musique commerciale. Musique religieuse, toute la musique exemple. À part bino, banane on a bien besoin que nous bato réclamer que non, aba OP ba betaka OP oui. Ngana kina tuna jusqu'au na vandi place moro bato tuna nga bato batuni biso emoro. Oko imaginer emoro. Aneni na kufa. Zana bisayo. Parce que bango ba yebite ke bato musunyo so bakufa. Ce que je te dis c'est la vérité. Ngana zana ngana si la musique ezara lokuta te foko sabato. Aux unité car vient dans Georges Koshiboy où il y en a filmé vas-y quel mot pemé na zoganga yo po batu mukili ba mona ke car wana ya yo tout ça biso tout ko salango
Non, on peut caraver. Na lobby, yokana bisayo, na rose pe, yokana bisayo. On a na rose, ndena te mi na rose pe bon, na boule na sande. Ah les moyens, mobile ya Marachel Fouta. Car ya les moyens. Azui car ya tête ndai. Abi président ni changa mon car on va filmer nga bat. Na jibe de kiol mo ya marque wana ba kiol ba marque ba kiolo wana ba yimba wana. De kiol la marque ba yimba nga. Mishka yeyo, mishka, vous comprenez? Wana mambo kala monde évolué ba toi comprendre déjà mambo wana lelo tant to mosa émission internet na lingi mishka toko taka na affaire ngo oyo eza vraiment linga Congo ba tutu balandaka donc eza émission je crois on a invité ki Nicodème et Sankara kazo yambi na amer wana ye donc vous comprendre donc na commission donc à place ngo quoi donc besoin qui message il y a message yani message ya 5e vitesse auto bima ambulance yo landi message ba message benande yango ko message ande ni message ande ya alobi botika na kombo ya président na ye eza makambo kala donc botika we asona fanda botika comme président na ye donc Nicodème alika une émission oyo albaki botika ye na président na ye makambo kala si akala do ye musique eza ko liesa ye aza ko soma ba amer na ye aza ko soma mituka na ye musique eza ko liesa ye aza ko liesa musique te o alesa musique na siko yebisanga bon musique ezolesa ye bongo biso siko toyaka parler na musique ezolesa biso tokepa ne kuna tokozwa tole toto musique elesa apeka biso nyonso ndenge na biso yokana bisao eloko eza plus important eza mutu aza maele na vie ya mutu po bandoloba boya pro bungi ozoyeba te kobungi nani mwakar ote chariot pena donc ah eza nonka chariot et puis ma vous na Belgique à seki et puis ma vous na Belgique à seki ba no longa bana ba state ba seka mabena ba masana gilora le ba sekini ande de Kenya chariot obe rappeler ngani il rappelle un ministère mon maman na congolais en tout cas toi somo mon maman le plus important na vie à mutu ezala base mo base ezala Mike Lovalova ebsanga bi mishka soki base ezate maple mutu foza na base esthétique ebele ndenge fena so ba ebara vélo tatouage ego lega jamais boulot ne belé. Boulot il faut dominer tatouage. Et puis aux autres à nos émissions on a charioté balobara charroi automobile chariot ozo bande appelé chariot donc oyoka no ka pa batune balobaka oyebite so ezala nini na koyoka no mabe mbamoko charioté charroi si comme on dit biloko bongo émission mombosaki mamo ekwei bato baotala bi jongo esthétique biloko matoi tatouage oui biloko matoi oui mais charioté charroi Sam na yo potika ke bine leki ka bo vraiment bino nde bo sa suma be mabeza bino yango na ma comprendre école ngwa mama yango mais monte que nos journalistes sont tout comme ça l'émission yo ça les fautes ngana corriger ngala corriger monte que tomber cette émission batika ka journaliste poser ka question o route am no ka monte mi parce que ce qui émission o comme ko corriger monto ça la montage ezalaka bokepe na montage bolongoli gaffe pour bo sauver quand même image artiste na bino obi artiste mboko yo ba rolande pe na batu mususu ya libanda hein Maman bakar so abi mutu ana ndenge vient so papa chéral obara charroi automobile charioté chariot za ba chariot ni o meme na ba porter meme na plan na sana bagafa bongo yango moni soko za bongo tina mwana yo oye ko laisser français mabe bongo ti o comme c'est mutu soni na venir ce n'est pas bon ko wela ko loba sans ko contrôler après zo pesa bagafa ki mokili moma non niveau bagafa bongo biso zongo dans la team on zongo biso Aux en bisoté. Et puis, on comprendre que tout ça, nous avons affaire à des
à des vautours. Nous avons affaire à des vautours. Nalobi no que le président de tous les lâches, l'homme le plus lâche du Congo, tant que ma voiture, moninga. Tant que tu dois parquer na wenge, on a tout parqué na wenge te, wenge kufa, la maison mais tant que tu dois parquer les banda, moni bakara cher aux parquer les banda. Tant on a moni na époque on a car vieux, d'ailleurs car cher, car wata et car cher. À part on a il car nanga. Le fameux lâche tout le bawana les familles bonobo, les familles lâches yé par exemple nga na mima bango ba mata na mima mata na mima vani pe mi Sereni rappelez ba na lo mo bato ba otala ba ebi mi ya na opona yoka te sampo to sa no émission mais bato ba otala ba ebi na mima bango loyengi mabe ke ba zio ba kotso lo mo kotso koto ko kama kama mo boete o monde to embra bo musicien lelo mutu fa za na référence azo yemba za na référence mais au moment où banda ko boma nzoto na musique azandeka courageux ole bo benge courageux bino bo benge msu chanteur non il y a des ceux qui ne sont que de courageux. Oh c'est naebiso que net celui-là c'est un courageux simple courageux, il n'est même pas chanteur. Toyoka bat bayemba wa banda ba orchestre nyonso ba ah John ayemba bien mutu musuna ba pointer musapite ka yemba ta bien ata ya pointer musapite bat pa tonga ta ka yemba bien nanu basala ngote me komona esthétique belle olo ba makambu ba ko tindo lingo ba no gafe oyo opération tout c'est tout et puis ngana monsieur coup sur coup. Comme meka kutu tena mambalati moi ta ko yakutu tena mamberiti o meka so meki je suis là, je suis prêt à te reprendre et puis non répondre comme il faut pour makamba osala on a za bato osala na lobaki yango ce sont des gens qui font des choses d'une manière infernale et oui poani parce que ba pe bato ba na mouvement la maison des clauses, c'est-à-dire maison des clauses et la cirque. On va bien à Capernaum. Capernaum. Et ça, c'est cirque. C'est normal, hein? C'est normal, bateau. C'est normal, hein? Par rapport au père Bango, nous sommes bien à chariot. C'est normal. Vous comprenez l'environnement, ni les entourés, place ni à vendre. Maison de clauses. Monikuna. N'est-ce pas bien? Vieux kaka na kombo na vieux na kombo ni mamutu o tout à part vieux l'autre na chant to na makambo na tout ndule non net à part vieux na lobi bien à part vieux c'est ça la mambo belé ba binge ba ensemble ba bunda tata bi sa mutu na ya salama kam na ya moni pays meni verbi meni OK na epena copa politique. Qui na copa politique. Siko yo na mutu ya bato ni neza na kati. Kaka esthétique. En tout cas, merci Mishka. Ba poser rabino question. Qu'est-ce que tu faisais en son temps? Oh, je chantais. Chante. Le son ba tibino na chambo et guerre chant oboma. Ngana na ba référence. Ngando moni ngani na temi ngana ko banda na ba grand calé na oya na ye na ba viva na ye. Vous comprenez? Comprenez? Vous comprenez mon avis? En tout cas Mishka, en tout cas lelo na boye qui propose ba question mingi, le mouvement na besoin oloba. Parce que ils ont droit de réponse à l'émission Bolanda qui ont depuis Abidjan. Alors générique 5e vitesse au Ebimi les lots déjà donc un message non pour le fanatique tout y a la team Wata au Bazolando de partout. Voilà mamba toi aux elami mingi yango 5e vitesse ambulance na émission somme souka On a Bersa Boakité. Bersa Boakité. Bersa Boakité. C'est celui-là qui va Bersa, 5e vitesse. C'est celui-là qui Bersa qui n'a pas ambulance. Na émission des fois. Comme si vous place mo botondo zela tout comme. Na émission ko sala route ba blague. Mokili mobimba. Excusez-moi pour une question.
parce que ils ont des génériques où ils trouvent récemment ils ont une école, ils ont la première classe. Donc école il y a Fally Ipupa, première classe il y a Faye Gola. Par rapport il y a 5e vitesse, tant aux hommes on a 2 génériques, on a plutôt sur Gagango. Aux hommes qui beaucoup frappé, tout ma cambrisa vraiment été étant chef. Déjà cause la route du Tegolo Barreto frappé si tu frappes pas qui. Il y a un sérieux problème, je te dirais. Déjà. Zambé, Tolobate, Kilokobo, Tolobate. Zambé, Yo! Otani. Ozolula yaman. Ya yupa kokiko koma bongo. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Ne moi c'est la vie okuma. Olingi osoma pomade naturelle awatoza en ligne. www.awatozaakrem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovimisa bamole mipende sima mpe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat. Fally. La pomade Awatoza. Moi c'est un pas comme qui bokon. Na pomade Awatoza. Bakulu na bakoti na école babimisi bambeli banini mbangu bana classe bazokima balobi eza film à Winchester ou bien eza film à Winchester ou bien eza mambo ya nchiki omoni conception eloko tango osala o concevoir eloko thème ya nini faut concordance ezala mwa muzuli kan so concordance ezate ko amourir déjà yo pour école lingaki bato bavanda na classe big na papier bakoma problème na bino ya boy so ezali la team wata to ezali mambo héritier mamo bonga bokanga bomoni tale simbite tale soué metango bomoni o muso esimi na wote soué bolo bate eloko moko na sepeli eza nini osentir pena ke bon jomoko boya buda makambu abike ye ndenge za bongo ko comparer na congolais te ye akoma ye azali ayembi nzembo akimi nyonso ozobwaka tete ndai folo bale mwene soko ozobwaka tete ndai folo maboko banki bo soko boyi kobwaka tete ndai obenge maboko banki ok créer kombono totaka na suka oyembi mpe nzembo kimi wana tina suka bu DDD yomo DDD. Alors soki to comparer DDD o ya bino na DDD ozoka DDD monsieur za ya ramokoti kana secret bimi ils appellent DDD DDD moko te ngana informé yo na ebite soko yoki eza na DDD mususu bimi oyo fali ayembi DDD ayembeli DDD la même personne au bino boyembeli bon asa banze bunene ngosala eza batu mususu bamisana o yemba banze na bango nde bayembaka no qui va azoki pe moi elo mo boki bato oyoka yo tout ça bon des fois ezaka ke comme go abuser c'est-à-dire le bato bayoki nga faut ba bêtise na ba chambre sanité belé tout ça quand vous chantez des responsables il faut aussi oui ba ke nini bato comme on bazanga bana on ba botate on c'est pas bien. C'est ça la seule différence au monde donc na chant o ya DDD o ya ye bêtise yo bon on peut se différence mi balé côté kuna lo na yoke zanini chéri bimelanga ta na bikini yelanga ta na caleçon ata na bureau ozalaka romantique makamunga na yoki yango wana de l'autre côté makamna yoki zandenge nini na sali yo nini okangelinga motema lisumu nini ezanga bolimbisi pardonnenga l'erreur est humaine soko limbisi ngate monsu yendo koma mère na bolingo les faire effort les fait le fond mamna yoki yango soko zalaki richesse ngande président ya pays oyo ngande président ya pays oyo eza ressource
na koboya quand ezalaka avant héritier yemba okoyemba kana ebandeli wana bato comprendre pour na okoka André Bétis zakati non na 4-4 place grand frère na yembaka wana avant yazo kota suka na koma kazoba on est moi bandeli nango ngana Daniel touta na fiançailles en plus de la table pété na mosapi na bi alors yoka bien ngana Daniel touta na fiançailles en plus de la table pété na mosapi na église na miso nzambe sangwa lobaki pour les meilleurs pour les pires pour les pires Daniel Sassou Dio Daniel Sassou Yozali Wanga Oza pierre précieuse et diamant rose pink star Pardonne bolingo et sa réciproque Pardonne l'amour Daniel Dans la panana iramiso nzambe Iramiso ya bateau pour les meilleurs pour les pires Tiens-moi la main Daniel Car demain nous appartient Tu as pénétré mes sens et mes sentiments Maloba. Tu as pénétré mes sens et mes sentiments Tiens-moi la main Daniel Ozali Amba Oza pierre précieuse, diamant rose pink star Pardon na bolingo eza réciproque Au nom de l'amour Tu la bananaï na miso nzambe Tout simplement Yoka bêtise To yembaka bêtise tellement insanité Et puis une chanson pour la nzembo ya danger ba toi yoka faut c'est une bêtise À l'époque d'où l'on sanctionnait Bamakambo Tant va venir sur ba grand maître l'homme ba imaka ba nzembo moko ba insanité ba kanga bato ba tchanga na occasionné il lelo ba nzembo sofa kanga na ba kanga na bato Oh mais oui faut kanga na bato tchanga na occasion alors miska to comme ko cité vraiment na suka école wana za école wingeti école wingeti na école wingeti école wingi ba mambo wana ti ba bien mwati ben école wingi ba mambo wana ti Sam Yebis, il m'a monté. Oh, winge bongota. Bon, il y a un winge, quartier latin. Voilà. Bozonga oyembi okimi DDD. Sur total bah vu vraiment et qui musique à 4 millions donc à moins de 2 mois. Veni ne 4 millions. Yo comprenez non Jean Oté. Jean Ozani. Déjà pas complexé. Somme ma vie papa. Et vous pouvez hériter à ma vie. Pour aller à somme. So bien maman non ça est naturel. Ou somme ma vie pourquoi? So maman non ça est bien somme ma vie pourquoi? Et ça bateau les complexés bah ça n'est pas comme une place mon et puis bah tikali wana. Sony siko ba comme ko créer na force ko luka ko sala makambu na makasi des fois ou comme munele des fois zongi mutu mwindu des fois voilà ozo belo ko ça. Alors mais la question sous qu'on a retourné yo mikolo comme un système pardon donc je crois moi qui artiste na biso moko fabriquer ça singa qui fallait pas pardon. Quoi Céline? À Céline. À Sageni. Est-ce que ezana bato oyo il faut passer à héritier pardon est-ce que ils ont battu vraiment héritier faut qu'il vraiment asenga pardon. Bati. Ga senga pardon nzambe batu bati asenga pardon bati. Nalanda yango. Et ça la gonde. Nalanda yango. Nalanda il faut être sincère de fois. Régine lungalinga na sincère. Guy machine dans les presses au de Bruxelles walingana na sincère. On a c'est modo les gens de Bruxelles. Arnaud de Longa Lingana sincère, Arnaud de Jamba na state na Didi Diakesi balingana sincère. Batu balingara biso po biso to rappel déjà sincère. Yemo cause no ça na mi choque no cause raté na émission. Création. Na landa émission na landa yon. Matala ki ngo mo melo kana retina ki tanga lobi. Batuni un bien dans problème tena cause nostra. Na lobio a rolingande Richard la bien na batu wenge. Bon, ils allaient bien sur le bill comme nous, bon, ok, non, on a bien. Tant que il faut hériter ça bien à votre wing,
ça sous-entend que a un problème dans votre wing, or il a un problème dans votre wing. Est-ce que vous avez un problème dans Bangote? Est-ce que vous avez un problème dans Bangote? Quand l'émission, le bec est non, dans la maison mère, il y a des lâches. Il y a des lâches, bazaba lâches, tout ça, mais quelque part, monter que non, baton sous balingarawata, et ça là, bon bien. Sam Gazadi, ce n'est qu'une vérité. La vérité, ils ont un problème dans Batouté. Tout, n'obétoli seulement, bakangara, le fameux lâche, bakangaye, na mambo absoni, ça avocat, mambo courant panaye. Mambo courant ganéra, qui ne câble tout ça, bou, mal bouche, a fini avocat, juillet, bachina njili, n'a pas kanjili. Jour à Bimaraye, continue à répondre Goloba. Pour comprendre la lâche. On a héritier Moutoye Rozwangaï, Nakome Olivier, Abeti Kara. Vieux Mamoussa Salaka, vieux à faux. On a cousu à l'obiongo. Comprendre mon nom, bon l'acheter Rani. Koubengam tu lâche. Ce qui m'a moni à l'acheter, à reprouver. En quoi il faut prouver? À reprouver qu'à l'acheter. So vous pouvez te babel aux lâche. So vous pouvez te c'est aux lâche. C'est aux lâche. Vous comprenez? Donc surtout ba tout boula mérite ça mon tout mourant sagesse. Comment on est dans musique na oya pe mais na des choses différentes. Vous comprenez que zamaïle. Il y a un moniti lelo. Ata boye mbele mutu. Na mutu kaka oya zana mutu wazana. Ko ça va mériter ça. Et puis tant que on a ingratitude et tout, je te dis une chose. Il n'y a qu'un seul chanteur banda orchestre wane bandaka seul chanteur moko ou ça là 16 ans d'orchestre moko. Chanteur moko, je le dis bien. Soro bandi de 1997. Oh ba chanteur ali bosso bazalaka. Ti na ba 2002 comme ça au ba longwaka de 97 à 2002 ba 5 ans 6 ans. Oh bah ça là dans l'orchestre on a 5-6 ans, c'est belé à 7 ans. Oh comment on a eu ça? Oh bah te belé va comprendre en côté. Bah longwa ba kenda ba benga bango ingrati. Au moni ekiri ba tout ba ça là ba bandana na 97, ba soukara na 2002, 2003. So ba ça les belé 6 ans, 6, 7, 5 ans. Mérité oya umelati ba 16 ans yende ba mo benga zalaka ingra. Hier ça ingra. Hier balbara ming bon po afanda vraiment ndako wera son. Afanda vraiment na kata wera son. Vraiment na kata ndako. Afanda na kata ndako ndeni. Mais ils ont sait ba bengi ya pour ba afanda vraiment héritier ndako. Boyo mona ngeze pamba. Ezai point. Bo ba uzaka jomo wale ganzela ba bafandise na ndako. Ma mususu ko na loba obone oyona bisayo. Au monde a même na baki buisampim ba vocal héritier c'est mamaka. Mais je t'informe. Mishka. Non. Yo zora muntu bafanti na ndako pamba via ebarati na fanti na ndako ebaka importance na ye amona nini po ba fe ba to vision amona nini mona na koza lobby tika na fanti na ndako tika ezala yo mo yoki okelengi na ngwa zara siko ya ye bako so mutu no so loko tena nzela fanti na ndako mais eza na ebana ndeni ebana ndeni ki basu mutu mo fanti na ndako intérêt faut ezala ti. Comprenez-vous? Donc voilà. Donc Sam Gazadi. En tout cas, Miska, en tout cas, bana poto ba sepeli vraiment le long na tika que vraiment il faut le bas. Oh, ils a premier épisode, deuxième épisode ils ali. En tout cas, pour na le lot, moi de la fin na nopé, ça dessine ba fan tout ya la timota. Oh, ils a premier épisode. Ouais, la ti ba tout balingara, ba fan nyonso ya timota na ba tout en général au balingara de la bonne musique. Et na opé sabino mbote belé et na senga na bino générique na bino 5e vitesse. 5e vitesse c'est ça déjà wana. Et ambulance marqué or. Aina mamba danger. 5e vitesse on est bimi, beaucoup consommé, beaucoup tabato, beaucoup dans la plateforme nyo sur la téléchargement. Vous télécharger nini na bino générique na bino
Oui, bimi single wana. Tu continues donc tu allras déjà dans le studio, tu prépares déjà mi-ange mi-démon, tu prépares déjà pour yoka na basho we banzembo wa mishka o baroyemba. Tu royemba danger. Tu royemba danger. Tu royemba lokola ba courageux te. Simple courageux kaka we ba lobby na yo te faux. Tu royemba na banzembo pour on s'appelle Sabino en tout cas. Bo simba biso makasi, bo soutenir héritier Watanabe na orchestre Mobimba. Et Maboro Bank, le moyen na Pessimbote, David Monceau, le producteur le plus frais, Pessimbote, Yazamote, ma maman Ilali, Diamant Noir, Naope Sasumbote Belé, Abedassour, ah ouais voilà, mais Yalinga Bate Belé Belé Talinga mi gafina somo kulona wata, n'est-ce pas bien? Oh, yo coopérana Bate Belé mon kekunote. Je bois qu'il a pas de soupe de tekeba. Il y a les gabons. Il y a les gabons les rois de Soklin, les princes. Donc voilà. Oui, les soins Bédachour. Tu es littéraire, comprends mon nom, bâté. Ok, une école, tu es une école. Un chariot. Ok, une école. Chariot. Charroi, charioté, charroi. Mazoba papa émission mizoba na émission Mike Lovalo va les rois d'esprit na pesi moti Niki Kota na pesi moti na Bobo Beloy na pesi moti na Trésor Mbomboka we toagi bongo na Abidjan bango na vient na Solisa Razuma Vambu toagi na Abidjan na Selo le petit Basele pesi moti na Selo Basele na pesi moti na Ogikala la Jean Simandar Trocadéro dans Paris na pesi moti Maître Christian Karana Maître B venu Faso. Maître Christian Kara, Maître bienvenu façon, on appelle ça Ombote Belé. Et je pense à ma famille, la famille Ngandou. Et Nabidjan, Nazomona Bongo, Cheikh Ibrafal, que j'ai dit bonjour. Moi, contact. Cheikh Ibrafal. Au moins, on a bandé là, moi trop. Yves Junior, Yves Zogbo Junior. Et. Na Pessimbote Masalango Komonekimi. Moi, contact déjà en attendant. Masalango Abidjan Komonekimi. Victorien, je te salue. Victorien. Donc voilà. Et contact les Aligara, plus 243, 81, 93, 98, 552. Nanenga français balobara, plus 243, 81, 93, 81, 98, 93, 552. En français. En tout cas, merci beaucoup, Mishka. Et puis, excusez-moi, et puis ma fouille à l'émission, Pamphile Sinkuna State, le président J.R. Koubayama Chantal Toumba, n'a pas Clovis le Mbambote, Popol Koko Mas pour Love, le frère David Walid. Les rois Manitou. Les rois Manitou, tu as gagné Abidjan. Les rois Manitou, Ludovic. Les rois Manitou, tu as gagné Abidjan. Farota Salamanga Mnaïka Ninga Mesana, n'a pas Simbote Belé, Roger Bandou, RB, Bakotaba Kenya, Masanagi, Laurent L'Info. Na Pessimbote, na Didi Diakese, Arnaud de Diamba Maestro, le crapaud de Dallas, non, le crapaud de Miami, na Pessimbote Belé. Et. Passez Belé Mishka, on continue dans le deuxième épisode. Angola pe Bali, si de l'éguide à Angola. Moi, 2. Serge Tataki Bogolo, Alex Mundaï. Numéro 10, Yamboka Xavier Lopez, Delga plus 10, Mvutu, jusqu'à le moment où Yaboka après, tu as David Loutete, on a ta délégation Benfica, Rosangate, Merci beaucoup, Mishka, pour Nalelo. Merci beaucoup à Héritier Watanabe Moto. Kitoko, Pesa. Chariot.
T Charwa. Pessagier Mandembote Asala Chicha Nazoya. Charwa automobile chariot. Merci beaucoup Mishka, merci Hakim, Saloum, le Neymar congolais, mon bali Alekin Tabanagou, merci à mon boss, Abed, Achour, Rotana Hotel, Eric Mandala, le président des ignorants, merci à Blondine Kila de Paris, Élysée Madiam, à Bruxelles, merci à Trinka Moulamba, un Belge de moins, un Belgique de plus au Congo, merci à Hilaire, Moutombo, Pakebo, merci à Jean-Pierre Issa, le caméraman professionnel, merci à José, Congolisation, vous s'abonner vraiment dans Instagram, donc bon, on a information, il y a Elinga Congo, merci à la grande dame, Santa Capendo, André Komouyaya, Big Vert, merci à toi et bon retour au pays, sans oublier celui qu'on appelle... Il est beau, il a beaucoup d'argent à Bedachour. David Loutete, merci à Arnaud Mandala, un bon tonton. Merci à Moïse Amani Poche, Mouzindo, Keke, Carré Club, Christian Matondo, Joe Bueno, Sperinto. Merci beaucoup et à la prochaine. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.